Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV 3. Chaîne sur YouTube. BTV 3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV 3. Babi, landa mambo bien na kata BTV 3 pour se retrouver. BTV 3 pour la chaîne la bien et ça a bien mon formation bien concernant le cher Abakamba de l'homme Jamba toujours le mamba saute mouton na République démocratique du Congo et ils ont créé ba embouteillage ébélé le soko ke na chango moni saute mouton ça ce qui 3 voyez na Willery voyez donc le peuple congolais et bakomi to komi ko souffrir pour la kotambola okopima tiango kingasa transport zaki 500 francs transport komi 1000 francs transport komi 1500 pourquoi parce que tu ba piège bokoya wana bokangami na nzela même 13 heures du temps vraiment ngamoko bomona ba image ezaki to fin de cimetière kokunda ndeko na biso Saddam Kembe grand frère ya Fallon Kembe to longwe lemba de 12 heures ba moto bon botande bazo sotise ba moto bazo sotise vraiment oka far west boli misanga bazo sotise ba moto bakata sikoyo na séparateur wana ba ya koto po ba rouler na sens interdit bien ko sela so pona ko éviter ba embouteillage lelo soko ye na Congo awa. Bon, vraiment botala état ya Kisasa awa tozo poussa na sikoto keni na saut de mouton ya Pascal botala ba wewa famille présidentielle tala zoya ni na sens interdit tala moto tala botala bazo sorti mais ils ont créé ba embouteillage mingi lelo bato tiango ko mo souffrir moto ko uta musala ke ko pate ki bien te na ba donc ba bolembu wana zanango akobanda suma kolo limité ti masina azotamba makolo pourquoi sauti mouton embouteillage kabisa ezoleka te etelemi bokoyi mpo kosakana na prince donc prince bato bakatisaka ya mbangu mais sauti mouton ekomi kocrée baembouteillage ebele tv ezalaka radio te baimage eza wana vraimen baimage eza wana bokomona nga moko chere nazalaki wana nazokende cimetière vraiment sauti mouton elia biso ta ya kosakana te vraiment pourquoi pepe congolais toko nyonso kaka il faut tosouffrir non avant ozwa eloko boye il faut souffrir na sauti mouton mpe donc pour baembouteillage esila il faut tosouffrir non kobetaka makolo donc tokomi lokola bato moko nayebi te même na bavillage yango eza bongo te vraiment pose un bon mot, il faut souffrir. Pour ozonganda, saute mouton, onyo comme mal souffre, autant pour la macro. Ce qu'on a ma maman n'a pas na miko, papa miko bagenda ko lukambo na zando wana. Pour batraja macro, pour population to kufa, auto sekwa, auto sani. Vraiment. Boyo ki la petit peuple mawako.
biso de to voter bino to komona biso bazo bande to voter bino so to voter bino esile komi bien ba famille na bino na bana na bino na ba cousine na bino na ba makangu na bino biso to souffrir eza na sensité comment eza na sensité to souffrir makasi to souffrir makasi bientôt à 2023 l'élection to voter les sous to voter les sous kabo siko na moni ba ona baluka sundeni bon bah non Bajito ba komi baza Si vous avez Kinshasa au niveau voyager, donc vol les à 17h, le vol déjà 6h parce que on peut pas tenir ensemble. Des avantages pour le bani. Bon, pour avoir des avantages, il y a avantage on a pour le babo. Au moni, au Konzambo kazana idée est bien. Mais par rapport à des commis ba salango, biso to kanisa ke rozala ba salango ta parti moko ba sali esili ba ili sous parti musu ba sali esili ba sous parti musu ba sali esili ko bango ba ziba kangi donc et puis si siko embouteillage na ville à Kinshasa donc moi ba tu ba kende so ça par exemple aux honnêtes ndo lobi wana ke mutana par exemple na vol morobo ya 17h donc faut au plus tard alonganda kwata 14h pardon alonganda kwata 12h 11h à dernier aéroport pour ceux qui a ralenti le temps au Kangamana Bamboutia, surtout Pascal, Itabé, Tchangou, donc surtout Tchangou, vraiment ça ne va pas. Mais tu vois qu'il y a mon Konzamboka, ça comme cadeau de Noël. Comme cadeau de Noël, les abas sont bien des. Les abas sont congolais, là-bas, il y a base à la bien. On a ce que éviter, mais par là, c'est que vous avez la mambasso mouton. Dès que vous avez dit que vous avez cadeau, mais cadeau, jusqu'à Tissikoyo, tout le monde a été là au Moroté, depuis Batonga, Basalaga à Bongo, embouteillage, embouteillage, tu éviter jusqu'à quand aussi c'est le salon. Bon, mon Konzamboka, papa mon Konzamboka, c'est tout un peuple congolais où tu souffres trop. Pendant longtemps dans Mboga oyo tisiko tozo mona changement penate et lo to rosenga na bino itake ba konzi ya Mboga na biso Congo bosilisa nanu makambo ba so mouton wana soti mouton wana soki soti mouton bo pesi biso wana bosilisa la biso yango nanu rapidement po tozana po sa ba embouteillage tozo mona raté ou soit bolongola nanu ba biloko tout bochi wana bo bandaka bo sala moko po côté okutu ça va mais côté le Tchangou ça ne va pas nzela ezate papa Mokonzamboka bo sala nyonso bo sisa makamba ba soti mouton oyo to koyoka na bien biso population. Merci beaucoup bonjour comment on a génie Mwanzita ngana baksan tout na eloko moko pourquoi dans notre pays si on veut résoudre un problème on crée toujours un problème donc on a régime et les kaki même na régime par rapport à l'idée de l'on a autour de ça bon mingi ya le bezala été va ya ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à beaucoup Kolanda Belema ou Kolanda Bandi na fondé va s'exprimer vraiment ba choc bazana pour na mboka oyo vraiment pour na saute mouton vraiment nzamba sunga président de la République vraiment au sur na ingénieur wana bazo c'est la plus musala to boité eza pour na ko éviter ba embouteillage mais et aussi la con et aussi la jour nini tozoye bati misala on peut bazo travailler na bango lisusu to monika batika ka batol mais bazo travailler na bango te vraiment yebande ni ya kosola na bango parce que petit peuple ezo souffrir makasi peuple congolais tozo souffrir makasi vraiment to souffrir ya kolia to souffrir ya komela ya kolata to souffrir sur na transport to beta sous makolo on sait que mboka ngo to comme na biso na lifelo to kufa to ndeni vraiment nzamba suna bino après Sabino Mayele ebele boanya ndeni ya kotambusa mboka ko République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour s'abonner massivement à BTV3. Merci bye. Kalisus Maramba danger c'est bota BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto bana partout bana monde entier. Balobi site munene. Babi landa mambo bien na kata BTV3 pour se retrouver.